Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Pusolo Bitu onzeta moselu kataki rengunduka camion munene tembe sili bajalo bakufi ba faux compte pe bakufi la lulala bataria na batamadaile na bate ya masabina na pesi bino nyonso mbote na pesi 5 continent nyonso mbote mingi na pesi bino mbote ya Yesu Kristo za bino na kati ya mabota ya bino kimia nzamba pesa bino oyo elingi motema na bino vraiment et osala bien vraiment na 5 continent nyonso wana vraiment ba ope bazana ba problème nzamba lola aya ko visiter bango vraiment bandeko na ye toso na bino lisolo moko pardon toso na lisolo ya makambo ezoleka na makambo na communauté na biso ya buzoba na ya moi ezanga moi personnalité bandeko na yeko loba lisolo na yeko banda lisolo nanu ya makambo concernant ya Kofi Kisunzora na Héritier Wata na makambo na bango ya ba musique wana bandeko a lire Kisunzora akomi nango na yebite na niveau akomi nango ko manquer pe bateau et ça c'est normalité bandeko bino nyonso boso ko koloba ngo te omoni eloko soki mabe bando kola ebebisaka mokili parce que lelo bino boso mona ngo normal ndenge komi bapo wana ya sous polémique te ya soki botala ngo na bomoto tozo mona ngo kana miso ya bomoto bo ekomi kindoki wana za sous polémique te bana membre tant na lobaka boluka nga sima hey pas Simon likambo lobaka ya Simon zeta moselo ngunduka umela pona sa pasteur so na ki pasteur ndo bopesinga ba primaire wande bopesaka ba dim mbela jupe yango na lobaka likambo wana avanga bitonga na mona kaka nani Héritier Memis nani Kisunzora adi Héritier asena ye malamu retour na ye mabeko za yango na omoti batu mingi na lobaki na ngai yango te parce que si na lobaka ngo na monaka parce que na boya ko loba na Héritier parce que azaki déjà na ba sentiment na ye a retourna ye mta na porte parole ne ye ba retourna yo komi nani pour loba soka ka na ba émission na ye nzoka biso misuto monaka na musika ya ngaso na zo telemela likambo bandeko nzaba pesanga grâce wana ndena te ya bino bo ba passer musu ba kote bino makamsu te ba bomba ka bomba ngara zo fungula bino makambo belé ya vindinga mutu ndenga tambola kana mokili mais pour nani pour osala moté malamu il faut osala to sala sala moté malamu ba mona ngona ba acte mutu musu ko sa moté aza ba nani a moté mabembe aza na acte moko asala eleke la batumé mabe na ye ezipa mina acte na po mokili tambola ka bongo etambola rabo ata mutazana mabe na ye mais soka selo tabolamu moko yaya kanisa etala bolamu wana kanisa etala bolamu kolande omoni mabe na ye siko ezipi malamu wa salio mutu niso etanga na mutu niso sute asona dongo sunga mutu eza don de Dieu et pesa mina mutu niso tute ko sunga mutu ko solo na mutu bondeke nazo partage na sona bino eza ba don de Dieu mutu niso tout à na doando ba pe boye batu ba yoke ba salika eza don de Dieu eza makila ngata muna talaki na eko landa nenti bubuzo ba ndenge zo salamana ko finga ya ba makamoko boye mais Kisunzora sa komi pe mamati omoni ndi ezali kelemba yozo manke ba mikolo yo pe na tourne pe ba no ba zokola ba no manke eli kelemba yo liano lelo mukolo ba ninga ba liaka lo ba mali kelemba ngakufa ta zala kaka tala ba désordre ndenge komi Kisunzora mona na kina sani kofiete ya makila tina Dubai amona na kina ye Kisunzora tamuli ba orchestre belé ake potote et ça ngote na zui parti pris pour ya Héritier nani Héritier Wata soso lemete na zo lobela côté nyonso nga soki mabe pe à côté na ko loba parce que c'est normal na yebite Héritier so ka so pour na ba sentiment ngana bino pe to yebite lelo so ka komi na niveau na mona batini nga ba video mo ka dobio ayaki poto na ndoto ndiye manoko tambola na omoni bilo musunga na loba bino ngana boko na mona makambo ezo kendele bo mona na voix normalité komi ya kindoki nyoso ndeko ba noko sotela ko kata bilamba olebo yaka na onango oyaka te
mutu otikala mutu ko niyeti na bongo ko wanga na mutu tina suka boye eza mabe makasi ya wanga na me okoma na degré ko wanga na tina ba degré boye non c'est vraiment lelo soki pe kisi nzoka komi na biloko wana eza ndeko na biso ya na biso kofi ya wana sunga kate yesu koyo ya linga ba polémique na pour a évoluer ti pour mon kama kamna bino nyonso na ba mi eza ya flou parce que yo pe ya na biso neto za na kofi okoko lo ba pe na kisi nzoka lembi sati o salaki tout pour kako kase kuna pour ozwa ezala ka bongo te ba ya na ngape oza kote muswana be ya musomo lo bakonga na linga ka ote omona loko linga ka fe ko na limia lingeta za yanu omoni bino so ba lo be mkolo vérité comme yo o akomi boybubu parce que niyo so so to mdobi to lo ba confiance pe na kati wana confiance na kati parce que ko ye ko fa ko buma pe moto wana akolo ba kisi njoka limbisa isala ni siko yozo linga kaka ke e moto pela kaka ke o ava non na viba zala ka bongo te vie bonoko beta musique no boyite yana biso no ma musique moko ozaki parolier na musique mieux ce kenda wapi ongo kotaka na babiloko yeke siso carré babiloko moko ya ba base classe ya ba nini moko ya ba biloko moko atera teko lingo kota na ba polémique moko ya tina toke no kotaka neti ba kisi nzoka na ba loba ba biloko musu kotika na pe ba tolo ndengo wana kame moza mutu munene ya yana nga atoko sala nini ngo yoko kotika na bongo te so par exemple ba yana bino oza star yo so mona star nini bongo ya bongo soki ba nzota ndengo na tika la polele oso exposer nzoto no ata na yebi so saki film porno na koyeba te bolimbisa okuku sala bongo te vie bino botango pe entourage ngo bosala ya vie ya mutu ko pe sa pe yana bino na conseil na yebi te ki mukole msum kezo sale boye oto parce que na ndengo zana vie okoko sala bongo tika la tolo bongo te biloko mususu ko za star mais eza limité ata ko la tata moi nini otika la biso nzoto ndengo wana otiki na biso nzoto ndengwa oya ko sepela ngo na yebi na ngate oya ko sepela lisola ndengwa na yebi ete ifasa la ka mutu kaka ya confiette parce que loko ndengwa ne yo moko so mona ke oso dike mas mais ce que je dis que mas na comportement bongo kitoko te bandeko kitoko te lelo mwana soki presse babia oyo azo volete manike na tata mwasine baibi makam bana maboka nga datu wana lelo so mwana na lekite na Vodacom eza mwana wa parce que akoleka tala kaka mwana batabani l'évolution mala tala ka ba polémique na bango sikoyo engota ba trouble manike bakana beso mwana na bonga tena tata mwasine yi baibi masona bango bana maboka nga datu wana parce que bato ba refoter bato na yo kaka bato bisu manani ba clan wenge ba nani be nina batebe héritier ba nani ba tebele mais siko bino ne so sala yo sala ba polémique na bato ndi ba refoter bino mwana bino prince ba bien na chance te nzambe soko leki nzamba so kaka lokumu so pa eloko na bandeko eloko so pesa nga mawa mwana batayibu yemba azala ba qualité nyonso ya musicien mais sikoyo ba mama na ba tata mwasi na yiti so ba bina na butu so ba sala musiki ndenge ni mwana so ka bongi ni makambo mwana na soka nge banda tata mwasi na ye na mama ni il faut ka biloko ba polémique obiso to sa ba YouTube mais vous sa ba YouTube yobi mitema bato ndenge zate na moment obino ndebo ndoko sala ba il faut bozala manke bozala concentrer na mwana na bino abima pour bon bossi sa carrière mwana na vamboy eza mawa manike na yena tata mwasine il faut bozala marque boza inine loko mo parce que na niveau bino bokomeli e komeli ka mususu ce qui mwana na lekite ya yanga suwe nanga aleka ya suwe nanga leka et ça nanga kitoko parce que ndena sola kinayi abina ngai tonga bi babia moderne ngala osambela oleka lelo mwana na soka lekite mama na bango na yena tata mwasi na yi baibi maso na bango
bolingo tsa ba polémique bato mona sa kuma ki na avance na ekito tala bino ba polémique ona suko bozotsa bato wana kaka wana o ba fan ya nani ya ba wera ya ba nani bangona kama to ko voter mwana ko voter isikonde ngene bandiko oya ko yinanga seka saka motema mabi parce que bino bolinga ba ba vérité te mwana na suko azali azoko kende ba kwenda futuka bo eza tata na mama na ye bango kaka mutu bazo ondire ba frenda ka mwana wana ba yibi misana bo mwana sa evans bino botika kimia bozela ta so bo sa polémique na bino boze ba bomba ka nano bozeli ta mwana na ko leka bosali ba polémique ba frata ka batu bongo mwana vanda mwana siko ndenga na yebi na ngai te me nyoso so to bito landa yana biso kufika sana kati na keka musika nani Hervé Gola o faire si faire abuto bima na moni ta mutu signe moko ta sali ba yaya parce que mkumu na musique na biso ese kufa nango bobeta ka musique te bobeta ka bino bosaka ba biloko na bino mutu na mutu saka mo eloko na ye moi ligablo ne po arresi musique ezate parce que so bozaki na réconciliation moi na ata signe mo bolinga ose aleki na bino aleki ba tebele wanati alek na biso nyos eloko ni bosali ba yaya nyos wana botse ba polémique misu ba kangi ba guti tia mabele musu tina venga po mwana bima te nyos wana poto lo ba évolution ezati bon omoni mboko na biso lelo te lobité mawanza mikaki sana mboka wana oya za nyos biso bino nyos ba misisi bo sabo course au pouvoir bolingi muta akende te esa nini retraite pesa la kati ngonga na usuke koki tika ba ona ba evoluer ba bolingi te bo kanga espace nyoso mutu mo yape meza ezala kati nzabe pa ko peso kimia na bongo te net bino ba mikolo boza wana ebele wana ndenge boza makambo mwono nani ba kisi nzoka bazo sala wana kisi nzoka sa ki pa fali pe awanga ni fali awa akisu ki pa ba jibe ba nini akenda poto te et pas ba fali akenda te pa kofia kenda muta mema ki hérité ata na côté ni mutu te mais ala ta reconnaître la eloko moki ata o matiki na première classe wana ata wana kanisa ta mutu na bolamu mo ba hérité wate fo bo mona ka bongo soko moni mutaki mutu omoni muta chance ka ba place ebele a futela alonga mingi na ba mapango wana zwana renseignement na ba mapango wana sala ka nini ko so bongo te pono so apeso garantie ebele ko lia nanu te eketel mona mungongo mutu kanga dato mutu ko luko ona ngina so na ngina futela na ndako no tuna me ba place no so longo ka sala ta mo ressentiment kuna nyoso batwana nyoso basaka mabe il faut tuna ko so ite pona ba sentiment ya na sine bisa no sentiment boma sentiment ko simiso touche na vie na moni pendere bazo lobela nati lokole wana ko finga quand même na côté li nati te moni il y a des choses beaucoup ko finga pe mutu beaucoup ko finga pe mutu te quand même il est responsable atali kambo zalende boiba degré ndi beaucoup ko lobela omoni makambo na biso neti ya mboka na biso ekoma na jalousie ekoma na haine moko na kati parce que likambo o ezo correspondre na likambo o ya ba musique mais botsango na kati pona nini ezala raté ezala te parce que beaucoup le bandi ko na biso loko sali bo bolobeli mutu mais beaucoup ko tatina baba makamu susu quand même aza quand même responsable même ba nini wana bazotala ko finga mutu tina ba makambo akati bongo bon il faut qu'on soit mal éduqué si tu es bien éduqué tu peux pas arriver jusque là parce que ezo mona na biso bino monde to lobakawa yangana na tala kaka ba youtuber na ba na talio karabul o mona nga pa noter na taka ngabi oyo so na tikele espace ezabuzo ba malamu to zali musika na olie na kanya mulai ngala za ema te na kanga na ngaba papete nga kanga kaba mabende ozwanga te ngala za ema na kanga na ngaba papete ko banga note na kanga kaba ema ogoso nga na buzoba wana te lolo depuis ki pomba tozo c'est la kama kambuya na sens wana nandiko parce que lelo soki to komi na ba niveau ba ndiko na biso ba yana mikolo pe ba yibi ko sunga ba lekite boningo pour ça réconciliation na ba lekite parce que bokoma na ba concurrence na ba le tango bino bozalaki na succès
bosaki pe na tango akina six bosaki na kimia mais siko po nini bolingi te ba o bazo ya sima pe ba mata pona nini ndi mwana te yaya chaque chose a son temps tozalaki bo mutu akibana tokoli tokomokola tozopousa génération mususu zo ya peso kende mais pour libino bongo kase ba génération botika la kabino moko ezalaka te même na wenge na moni signe moko ya mutu moko ta te boye na yebite na oka kipe suki makambo soki batininga pe makambo ya wera wana soki pe kisinzoka wana afinga ke soki pe ndengeni parce que soki lelo kisinzoka komi na niveau na bino mpo pesa laisser aller tolo baka vérité na fingi mutu te na lobi na mabe lelo soki kisinzoka komi ko manquer pe bino tina ba vie privée na bino mpo botika laisser aller pour kisinzoka ya ko finga nga mo ifona tikile pe espace. Vous comprenez? Oh, ils ont mis ça à Tamayel, ils ont un homme de la rite à Bouzobate, ils ont bâti à Moutoula tout, toujours solo en tant que famille. Parce que na foyer na yo, ceux qui les lobes n'ont commis des ordres, c'est que mon te permet de n'avoir commis des ordres. N'est beaucoup ma. Bilo ba tata minene boye ba responsable qui s'inso akoma comme ça non parce que boli misala bilo bosala kana ye. Asa yemo ka lobi ango tabi muta ko lobane kuna sa ta yebi bino ko leka bino mo c'est boyebi. Parce que qui s'inso ko zo ba moi ba kasi bonga lobate c'est ka yebi misala na bino. Au moins te mosoko ko lobate parce que boyebi bino et loko qui s'inso ka sala kana bino. Parce que qui s'inso ka ndenga lobeli wana parce au moins muta so loba vraiment ko avec vraiment poser c'est que les kambozali. Abandi pas hérité ou atabandi akitibu abi mutako lobane likamba zate ayebi bino bien ayebi bino bien na ndenge nie pas moi si c'est que boyebi sika bokendaka parce que bino batata minene bosi bo komeli ba côté nyonso ba ride ce côté bino côté nyonso kito koli ba place ebele ne ndenge ni mwana mwaso na leki wana musika akoma ko manke bino na ba niveau moko likolo c'est que boyebani yemo ka salobi c'est que moi na mwasi wana soki lela komi bongo ayiba point faible na bino mo boyebi nde bomimanaka ngande na yebi na makamsu na bino akati te na kono manke bino ndeni na yebi ke non na osona we rasoni boy na osona jibe boy na osolo na fali boy parce que na yebi ke na lingi muta manke ngate na yebi ke place je vais ta na kosuka wana je ne peux pas dépasser parce que na lingaka te ke na pesa moi mutu moi chance ya buzoba te nebi ke fali to son indigné to so nebi ke place to son na fali ko suka boy depuis ki pomba na nebi ke na soane boy to suka boy c'est le scam tata en passe nebi ke c'est le na suka ne parce que a dépassé te bonga pena dépassé te to zane à bonne terre ezala ka bongo soko moni mwana mukia komo makio seko yomo ko komo dépasser buzo oyebi ndie ko solo la te oyebi limite no ya ki mukole soko ko suke la te lelo soki mwana na komo make bino eza ngo faute na ete ngana na pesi kisi njoka faute ete eza bino mo bomima ka ibongo américain kasa zimsi bina asa américain bo pesi comme munene ta américain mboka munene et diriger un monde mobimba aso diriger pe bino na monde na ite aso diriger bino bo kaseka ngo sa komba pamba bo pesi ngo kapona bulu ye la c'est le scam tata mapasa makambo ya kubeba munogono nganga. C'est ça. Les lois de commune à Bouzouba, les abino moko. Ce qui le va misser vos communes à niveau, moi, je suis comme un niveau comme les abino moko. Boutiga ba les boyebi bisala na bino bosala kana moi na moi soana. Parce que moi, je suis comme un comme un niveau comme le bino bongo te. Moi dire te azol le bapé n'a pas porté parole na bino azol bato ba le bela ba porter azol le bela ba nyos avec posé na landi na bandi kona zwa ki tempo na kolobela bino likambo yo bana membre na tandi ngadi akonga mona ka mutaba expliquer ngadi li solo yo na kobongisa ngo kaka eza na ngo makambo eza na se ngana ina ngaka ko benda bakoni mais milinge so bima na ngo kaka moto seba na ko pela ote na bomi moto na bendi ka bakoni milinge parce que eloko yo mwana na mwasi asing na makambo ni yaya ndebo sana bokoloba na kisi nso raté jamais so bokoloba ne ya lukuta ayebi bino ko leka bino. Na sens wana bandiko lelo so bokomi na niveau yo mais nani kofi spoki yana biso kofi so za ya malabu yo mtoko bo pe moto wana eza omondenga asali mwana ne rit au sala yo pi abana ko pila falika aboiti fali asala eni na futa kete boyibu akosala pe yo bongo asala nini te asosenika asa bino secret c'est que bino na kisi nzoka na kofi ba yebi masolo yaya bofanda
yaya wana na lekine ba bina ba masolo 4 au monde bino bozana bozosa minoka siècle vicié ngamu kona mona kaka hérita memi nani Kisinjora ngabi hérita memi na ibite ba yam soupe na ibite ba contrat na bango de ba signer ki na ibi na ngaite mais et ça non peut malamu celui qui travaille à l'hôtel qui mange à l'hôtel azaki pe na droit ki ya na ipoto mso pa na etanga makana ngope ça destin ngapo na nge kitena mona ngelo kwa sikate ça ngo destin etanga maki aleka kuna mema ikaka ça ngo makambo chacho kitika la ka chacho eza bongo na sanso na bandiko makambo na mona ki yango na ma ibratopia na mokako so na mona ki makambo tindelenga merci na sanso wana eza passe parce que loka malamu izati bana membre et loka malamu soki niveau lelo to komi wana ya mwana mwasi wa mankaka bate bele boye aloba kape bosoko ko loba nete bozo vandi c'était c'est que boyebi makambo bozana ngona mwana mwasi wana parce que ngamo na tali Zola Mboma, la lumière de Grenoble, Wumela. Nathalie Ngabi, moi no soka komi na niveau boye, c'est kaza na pui na ye. Ya moi soko dominer ba na mibali bon côté, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que soko moi na famille moi ça tele la kabola na moi na wana. O ateme la rabasi na bino, moi c'est kaka a dirige rabasi, a dirige rabino ba na mibali na famille. Keba. Et souka kamalamu tebola na mwana mwanso ote yale bisal boswe so le bito yogi keba ya ko lo ba biso bito ko akolo ba msupe to ko contredit obi yali kambo lo bezabe tozonga bino ka botika ka lo ba bokeba surtout soka telemela ka bana basi na bino bokeba o ngana lobi tika la bongo yo nzambe keba na yaya wana ya mwansi soka telemela kama kamba ba ya famille mingi ya bandeko na bino basi na bino eza neti mwano nini Kisinjora bozana mwa lo ba neti ndenge na tsosa bino ko sala kaka bongo liki mboma mobala mwindu alekitaba mobali nelengi ezala ko bongo ese loka sikate Francis la Grâce na ko leka na ko tika mbongo ya na Château Rouge wana na sans wana Didier Bolafa mwana Londres mutakopolo kope kiri na bango ekira banani ba Kisinjora ba petit na yeti soka keki sasa melagane kopolo Didier Bola muta kopolo Didier Bola il faut te rappeler Kisinjora kasi ça leki na yote il faut te équiper ba niveau musupa koma nango bino boso appuyer na bosa ne ko loba no pe Didier Bola fa makamuso ko loba ka ko mela masanga bo yemba ko loba bo sola pe nani mwana na mwasi nani Kisinjora o kini kisasa so na iti makamuso so loba wana bino mtu botikala na ye botikala lisano yana le botikala batalisano solo na le kino Didier Bola fa na Londres na lobi na kaka memela nga message wana so okokende ndeko so ke kisasa memango na sanso na bandi ma bese kotaki nga na mona kinanga eloko asikate Didier Lacoste mungonga bana kini Soleil Wanga moka koswa ezana ngobongo nga lelo soki pe niveau o ekomi abuyi ba musicien la biso bozo yokanate c'est que bandi na bayana na bino parce que lelo soki pe nani Kofi avant disipe a lobité Kisinjora tikabu Kisinjora kotika c'est que mutazana azo mema désordre na lisusu eza yana biso Kofi talaka ndinga na mona ki elate lwana na yibite o ba puyaki ba yibite mais ato ko sala théâtre ato ko sala mannequin suko ozo sala film na yibite ko tika la bongo te. Tu es quand même un responsable, ça c'est un monde yaya. Oko la tata mwe loko moko mais bongo te. Oko kuma na niveau na te yaya. Yam so lo bote petit na ngana nini ya ndenge na linga kayo. Ndenge na linga omoni muto alobelaka yaya alobelaka leko alobelaka ya no vérité alinga. Omoni bana boso ba jale lo wana bazwela bango na bambongo na babajina bango. Soki loko isa malamu na komisa ko te yaya. Soki loko isa mabe yaya changer. Boma moto wana Kisinjora lembisa yo za mutoko loba na ye lelo songi koto na yo lobi to yo ka lisango ako kende tina mbunda lijemo ko beta to ko kende ko bwaka batu na selimba kuna na kiselele na mata Paul piu akomo bwaka na micro ikolezo pusana na sanso wana
na lobi nanga mabete soki ke sala pasi bolimbi sanga tekele bumba prime d'activité na zozela Belinda likita love mama na ya osala ngelongi na makolo na brise na mono zo sala mutu monga ibisi ngo sala kuna kitoko na zo ya kuna ba kisa mutu pe na ibisi bino ye kisa mabandi oya pete ona teka kiliboso mutu ya ezo ya kalate na lingite tangu eko ya ote pa simo se na publicité la nga yango wana oya ko ya sima etali parce que eloko nga ikatakate ngana yaka la biloko ba fantasité kisu wana soko meki ba o bataki ba yebi o bataki na mabandi lelo basuke bota bango bien ba yebi me bopianga prime d'activité te oya yebi kana ebisi bino ke kisu ane zoya ego za scandale ego ya pelo mingi te zala le prix ko za le premier te za le prix pozo wango bandeko pona buta lelo ngana suke na botika la malamu mbote na kata mabota mabino la la lulala batariana ba masabi na butu malamu